Mikolo pe na poto soki otali Congo promote en tout cas eza moi passe ya moi passe comme on a succès au bosana na poto donc elekela nga tiko na moni bino boya life donc na ne sengo mo boy donc en tout cas bona succès na poto mikolo internet na ebite soki elo muso pa Congo promo suka na ochana nga ba commentaire te me batutu na poto na esprit ya bien en tout cas Congo promo eza matata. Mona on dirait dans un esprit ya bajo. On dirait esprit na ngeza ka ya bajo. Jo mususu akosupporter te. Au Congo Congo TV Congo Congo TV Congo Congo TV Congo Koboya Bambola Congo promo. Find out the best activities on www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Amis de votre émission que vous aimez beaucoup, Toé Babango avec les jumeaux de la presse. D'ailleurs, tant dans le bar, les jumeaux de la presse, il s'agit. Il y a une banane, les jumeaux de la presse congolaise. Donc, Yves Pantos avec son jumeau Junior Diasso. N'est-ce pas Junior Diasso? Ouais, n'est-ce pas Yves Pantos? Donc, Mbote, bonjour, on a tué à Poto. Je dis un grand merci dans la Babandai Kobenga Bisson à moment, il y a la turbulation, tous les cas qui n'a raté à Kinshasa. Donc, veut dire que Yves Pantos, c'est Bato Bali. Quand je dis Bato Bali pour Patrick et plein dans les grands pétroliers à Bengaki. Bato Moussien joue plein d'avenir à Bengaki. Comprenez que dans cette émission, Lelo, ce n'est pas à moi, ce n'est pas autorisé à moi, ça m'a invité, tu as mis le bara toujours. Ceux qui osent aller à la Poto. Les jumeaux de la presse, ceux qui vont à la Poto. Oui, à Kinshasa. Leki na Congo promoté, leki na émission Toé Babango avec les jumeaux de la presse qui est oui banité. Oui banité pour Bato Bali. Yé. Dodane Kotawa, Dodane Koti Vipantos. Voilà pour toi découvrir. Merci comme ça à toi Charlie Kang, mobile Pembe, le réalisateur, caméraman et puis monter mon nene à Pembe Kachamboka Oyo et puis dans Bossanité Serge Piana sans oublier notre ADG Balobi Bongo Mokonzi à Pembe. ADG à Pembe, les gigaboss à Pembe, Rafungindu. Donc, j'étais déjà vous signaler, nous sommes avec la dame suprême, la mère des opprimés, la femme selon le cœur de l'évêque KCC, Mabie Zalibongo, Kajou Julia Paola, moi la poto ya solo ya Suisse, bae oyo bazo sala misala les monana. Na Katia Bakitchasa même na bapoto wana. Donc quant à moi je dis déjà bonjour à Julia Paola. Bonjour Yves. Voilà. C'est la toute première fois où les émission Oyote Babango avec les jumeaux de la presse et surtout na site Nabiso Congo Promo TV. Alors Mbote d'abord pressionne par rapport à l'émission Oyote Babango. Au talent na niveau déjà il y a Suisse Nino Rolo Balabandeko et puis Liloba par rapport à l'émission Oyote Babango. Oui, monsieur Zotel maman qui mobimba. Bino so bon négligé te mikolo pe na poto soki otali Congo promote en tout cas eza moi passe. Ya moi passe comme on a succès au bosana na poto. Donc elekela nga tiko na moni bino boya life donc na ne sengo mo boy donc en tout cas bona succès na poto mikolo internet na ebite soki elo muso pa Congo promo suka na ochana nga ba commentaire te me batutu na poto na esprit ya bien en tout cas Congo pour moi ça matata et matata bozo sala vraiment voilà. Merci Julia Paola donc la femme c'est là le cœur de Liévin KCC. Alors le lot to sona Julia Paola toiba vie commune oyo leka et puis au kolanding ni Julia Paola histoire na yo et nandinga moi bien parce que bandeko belé bana besoin de comprendre qui est Julia Paola. Oui, Julia Paola ça azama na moko koli libanda na condition ya bien te ça nga pas si kolobango mais na olobaka puisque nzamba alobaki na nga na témoigner na loba oya sala pona nga po batu ba comprendre azanani batu ba comprendre que soki ye abandi ko sala moko mutu moko ko pekisa ye azati
po aza nzambe ya banzambe komona bomoi nanga donc aza nzambe ya banzambe nayebi te nakomalanga kaka koloba ne merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur po maloba nyonso ya koyebisa ye esilanga alors natikalaka na merci Seigneur. Mais tu as raconté une histoire avec Julia Paola dans une famille riche. Julia Paola a se retrouvé dans Balabala comme une chégue enfant de la rue. Au cours de l'année, Salaman et puis na Balabala au bandé vivre ndengeni. Donc problème nangai e bandi déjà na libuma mama nanga. Na papa nangai bazaki koyokana te. Mama nanga botaki bana basi mingi liboso nangai. Après papa eko ebisa mama biso soko boti lisusu mwasi okozala wate. Et comme il y a problème nazaki rejeté depuis na libum. Et comme il y a problème mariage na bango et continue problème na eko bima pe mwana mwasi. Période wana échographie pe ya komona ba sexe bana ezaki te peut-être so ba mona ki sexe mona ndenge eza lelo banga ba bomanga na kati ya libum. Puisque ezaki vraiment que mwana mwasi akokota lisusu ate. Mais na robota mwana mwasi donc problème na ngai banda wana. Problème na ngai banda wana mariage maman na ngai na papa na ngai banda ke pona aboti mwasi. Mais na sima na ngai robota mibali. Tant yo robota déjà papa sabo yo na kati ya libumu. Nazaki emete depuis na libumu. Donc na yo kokola nango tant na kokisi 6 ans. Ezo simba kaka te papa nanga zoko supporter ngate. Azo pesa nga amour te comme il faut à partir wana mama pe amour ezati. Donc na komi mwana moko ya ona pesa la mingi baboti conseil sur za bana ndako kola kisa bango te ko lingi ba oyo ba mususu lingi bango te. Donc o mususu na oza mal à l'aise. Ezala neti problème nanga na koma mal à l'aise tant mususu ba ocha biloko ba pesi bande ko nanga nyonso et pas nanga tana zala te ba ko tikela nga biloko te baza mafu quoi. Na mona ke na balingi ngate. Na kende kota mama balingi ngate na ke kota papa na balingi ngate tiko itinda inga fona bima na balabala fona bima na balabala na bimi na balabala na âge à 6 ans na âge à 6 ans na zape na koma isiko leki na nga mwasi muto azaki ko bokola ngai yo alandinga moko soki na zwi libanda teni to la ba marché banini omona alambi mwa fufu calculer papa zate mama zate abengi ngai na lemba mba na sokoli a changer nga mwa ilamba na zongi na nga suna balabala mais azaki toujours na sima na nga leki na nga mwasi a olandela ngai ando landela nga zo contrôler marché nini mikolo na olala wapi mikolo ayaka o contrôler alors vraiment nazaki emete tu la Paola au lobby obimaki na balabala na âge à 6 ans bon tout ça besoin de comprendre au moins na âge à 6 ans wana faut ça là qui combien d'années na balabala na sali na balabala 13 ans na balabala tant on a kokisi 14 ans nde na yako kutana na live kasese voilà on a ba difficulté nini za na balabala na âge à 6 ans moi na mwasi ti okoma ba difficulté ba tant on lekela olekisa ki ndenge nini est-ce que ba violation pezaki te ba viola te papa wala te côté on a vraiment nzambe abatela kingai ya on a mona ke nzambe azaki déjà iloko mobo achaki na kati nanga azo batela nga na makamnyo soto boyebi na sala pe na koma 2 ans kana balabala wana na sala na koma 2 ans et puis na zana ba organe nyonso ya kokate oui nyonso za okokate ndenge nini Julia Paola koloba boyete et ça là je dis te vous ma pas si la formation ça ouais tant on a bandi ko bela makasi na âge ya ba 12 ans na bela yi makasi ti na kokisa 3 ans na kota yi na koma en tout cas na bela ki makasi barin biloko ya kati mususu epoli. Donc mutu ya koedenga vraiment na moment na azalaki te kaka leki nanga mwasi ayo kozwanga ke nanga na hôpital tant on a ke na hôpital na comme na hôpital babite biloko mususu ya kati eza opola donc faut ko kata ngo siko mbongo okata ngo pe ezalaki te leki nanga mwasi na ya nanga mwasi bateki lopango bapesi noko nanga abando sa commerce po bando traiter nga bateka lopango noko na biso po bando traiter nga
Tango siko bato yo balingaki kosanga sacrifice bato kuti te papa na ngai asinyaki deya na monde na bango mpona kosala sacrifice na nga mais nzambe azo permettre yango te muto batindaki abando sa commerce po batraite nga ye pe batie lisusu maladi ya ndeke babomi lisusu misu po amonaka susu te papa azalaki occultiste. Oui, puisque papa na nga azalaki na mbongo ebele azalaki na mbongo ebele mais bato bando ye bateke mbongo ya papa na ngai eza ya makambo mosusu mais nzambe siko oyo azalaki na kati na nga afongolanga misu neti filme namonaka mambutu papa na biso asalaka yango siko azaki do azolite fo aelimine nga makambo oyo nga namonaka oyo nzambe alakisa nga mpo na ye nabimisa yango te donc naza na makambo ebele ya obimisa ya ba papa na ba mama ndenge basalaka bana en tout cas na souffrir pour sacrifice wana esimbaki te ye moko babi loko akoki sacrifice na nga te avant kufa asengai nga pardon alobaki nyonso koma alingai kosala sacrifice apesa nga deya na deuxième monde na bango tututu mais siko po batia mpenza mutu na nga se ezosimba te na mutu na nga moko famille nyonso ya bapapa na nga bakufi etikali kaka moko na koluka ye bosala na ye émission atikali kaka moko tout azali na kati ya programme wana mpona kosala sacrifice na nga nga te nzambo aza na kati na nga la tobenga ye mwana ni laka mais sikoyo na kati ya sacrifice papa alingaki asala donc toloba mpe mama mpe ayebaki makambo wana mwasi ya bato ayebaki makambo wana te avant basala ye mpe sacrifice nayebisaka ye mpe nzambe alakisi nga polele papa azali na église mona kotanga kombo te église wana esenga foka sacrifice tala tobotami 10 totikali 5 mosusu asali sacrifice po kaka succès na ye ezala kaka mbongo na ye ezala kaka mbongo na ezala kaka donc nazaki le seul na famille oyo nzambe azali kolakisa makambo wana donc nazaki mosala nzambe banda na libumu ya mama na nga donc namonaka tu na ndenge mabe tu elekaka na famille na nga namona yango nzambe alakisa ngai Julia Paula tobeta sikoyo mina masolo ndenge nini ntango sisi maladi wana ndenge nini esalaki ke Julia Paula akutana lievin kasese parce que ezalaka mwa esengo mwasi aza na reconnaissance ya mobali na ye parce que Julia Paula oyo baza bafemme moko capable baza bafemme oyo balingi émancipation ezala égalité ezala pena mwasi nango parce que tozomona baaction asali kala mingi te bokotala baaction bokomona makambo oyo Julia Paula azosala na kati ya Kinshasa na kati ya bakongo oyo alors Julia Paula esala ndenge nini mpo kutana lievin kasese babi mobali alors ezaki mokolo moko na Chikapa ebandaki nano na déforme tumona na Chikapa baya obeta concert lokola déjà malade esilaki na biki kishege ona ezaki wapi na Kinshasa na bakongo na bandulu parce que okomi mamango na Lubumbashi et après na Chikapa baya obeta concert na Chikapa avant babeta concert babanda kozwa biso tozali groupe to défilé après babeti pona ça peu mode après babeti concert avant babanda concert mutu moko mbongo akabelaki defa mbongo atalingaka azwi mbongo wana nyonso na poche apesinga mais azoyeba te mpo nazalaki mwa bien peut-être na baby mais ata balibanda nazalaki mwa bien oui nazalaki mwa bien kokola pe te nazalaki mwa bien mais nazalaki kosepelisa nga surtout na camarade ya bana basi bana mibali bana basi basiporta nga te nga mpe nalinga bana mibali mingi naza camarade ya bana mibali donc amoni nde nazalaki azoyeba teke mwana libanda mpo nazalaki kobimisa mwa eloko moko bondima te bon azwi mbongo wana nyonso apesinga nga mpe nazwi mbongo wana na bombi siko nayebisi camarade moko tozalaki na ye ngabi nakosomba na nga mpe na mbongo oyo bapesi ngai pa de fois nakosomba na nga mpe nini biloko nakota nango na Angola azwi mbongo periode wana ezalaki neti ba $200 ezalaki ebele nazwi mbongo wana nasombi nini carton ya Exeter
landanga bien vie ya mutu ya mystique na sombi carton ya Exeter na sombi na carton ya Quaker na koti na ona Angola tellement nazaki mwana muke mingi batu nyoso bamoni nga na Angola mwana ayo kosala ninya mwana ayo kosala ninga bite na yo luka vina nga yo biga balibanda pe ba réponse tozanga ate o na bandi ko soko olobi na nga na fingio nga na yo luka vina nga na teki na ebisio junior audience vie ya mutu ya mystique carton moko ya Exeter na carton moko ya Quaker mutu abimisi ko na Angola na $10,000 mwana lilaka ah la 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 somo oh la 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 na vanda na Angola na koti bo na Angola soda moko azaki mokonzi ya mine wana na $10,000 na soda na bimisi libanga 5 kara akabelinga abina niko mona yo awate mikolo mutu baza yo kozala kawa te na jipe libanga na ngana na bombi na oyeba valeur na ngote nde siko na nzela nde na okenda okuta siko na grand pète na pesi ombote la Paola toi na poto liloba nini grand prêtre tant bokutana ki abeta ki obi bana poto na minute yo leki ebele po ebele bayaki on ba janvier ba décembre bazongi baleki na Congo promote mais Julia Paola siko en intégralité odobeta lisolo ngo na les jumeaux de la presse panza. Donc grand pète amoni pe moi na moi bien mais azoye bateke moi no azali bana ntuka na ndo bimisa penza ki mwana libanda te moi elamba na moi tombola na fuya mabe na tombola soleil banda kana amoni pe fi moko bien puis acha alitone matunyo so bachakati pero dans les pas qui moi sans été ko silikate na bika mo muke me na websa ba jinyo nyo sote ipe moi la sans été nga so mo zolinga nga moi la sans été boy bana sans été la sinini parce que Julia Nzao pe linga comprendre Julia Nzao la rose blanche nga comprendre moi la sans été za lokwa ba commissionnaire siko na Angola tando benga bango bana sans été donc ko ça pose na moi eloko mo boyo so ko teka ngote. Alors il faut au pesa y a un courage wana ke rotera donc lever kasi azaki na courage makasi ti le azana courage wana 600 azaki muke ngobe na yi muke donc place to yebana ki ngwana ayoki penda mawa na yiko ibse vérité wana loko ya akoka ba pasi mususu te kwa ndesi kwa bandi kwa kadrenga moi mafuta moi elamba moi nini bolingo koti na ngopé bolingo koti $10,000 na libanga opesi te la pesa qui était jamais na pesa qui était yekuto accepter on a la kisi abi il faut que ndi Congo na ye na bimi na Congo Dauda dada mchoko na pesi mbote mingi mutu azaki pe kwa encadrenga na frontière wana na ndako na banda kovanda epai ya Dauda mchoko Dauda chakinga na ndako na ye en tout cas nazaki toujours na bavie na nga bien o bazaki ko batela nga kwa na vandi na ndako Dauda mtoto on a bimi Dauda tali libanga petit na nga vie bongi ngabi vie bongi ndenge nini loko ba pesi nga eske za na mbongo ebele abi omoni eloko oteka mbongo ebele faut na tindo na mutu na kisasa sombelo ndako makambutu okende poto na liko mono suswate nga okende nga poto na okende nga Nigeria na ye na teki batekelinga libanga ngwe pa ya Emelo Sambo na ebite so boyebie to voyager tina Emelo Sambo Dauda tindi biso tina na Kaungula bateki diamana bimisi 60,000 na 10,000 na zangi na ngwe sali 70 wala baneni mais 94 liboma ezunganga bimbongo ebelebo na lia biscuit na lia nguba na sombi bilamba na lembi siko eme achenga na kati avion toyeti Kisasa deuxième fois na mona Kisasa donc na mona nga Kisasa nga yebi Kisasa te donc Kisasa yaki lokwa poto te on se va agir bon te na lo ba agiter na bo ça c'est vraiment comprendre na bombi donc na ye na komi toye na Emelo Sambo chito komia mobala leki na nga tali mbongo boabi mama na ngai mais moi soto to meko pese maîtrise esili mbongo akokabakaba po nga maboko etoboka nango soki to bimina donc fo bando calmenga na lokwa télécommande so na bimisa calmenga nga na sandengwa na $10,000
na kabeli Emel Sam zwa $10 na tikali na 60 basombeli nga ndako na nga liboso na rigini toke na bino bomona basombeli nga ndako na rigini mbongo etikali nga bina zokende Nigeria to neti to bunda na mama leki na nga za na Paris ma bebe na pesi ombote bebe mulanga na linga komingi nene na kati ya bomo ina nga na zo témoigner ngo donc mama na biso wana azaleki ya mama na nga abi mwana so akoti susu na ngola banda ko benga na nga fozonga ka konga na ozonga te na biso bana libanda ba muto makashe ya poto zo education te to mpesa education biso moko donc tina komi boyo na mpesa te oyo eza mabena sala te oyo eza mabena sala te nga moko kaka mama ya telemi alandi nga ti balakise ba mobile mado habite to sombeli ndako mais atika na mbongo na ye eza 30,000 wana azolinga ke Nigeria siko bino bobi mama na biso na telemi alobi jamais bébé mulanga alobi jamais mwana kozonga suna ngola te loko occasion monani bo nga na obeta mutu bayaki na visa siko mutu ayena kopa visa po mama bébé akende nga iji Nigeria kaka nga fana ko na somba su babubu na Nigeria na zonga susu na ngola do ilenge mbongo ekochinga mais zo promete te na sala makambo wana nde mama te mama visa na ju visa na pesinga yo zo kende ka toke na ambassade babi mbongo azokena bango na bimisi mbongo na nga ba pesanga visa na 4 jours bako mbongo ezali makambo to ezali 4 jours na ju visa nga kenda ba poto bandamu te na kenda pe ngulu te braza non nga ka ambassade ya Suisse ambassade ya Suisse tokei na présenter mbongo to sololi bachenga misapi tout na kotisi lundi vendredi ba yelinga passeport ko zo voyager na 20h li solo ko voyager neza okoseka na 20h ba ye ozo kende vendredi na bandi ko lela nga bite nga na ko ke poto pressé bongo te nga fona ke na Niger ba visa yango nga na ko kende te na kimi na ke matadi visa etikali na kimi na ke matadi bona ke poto te omoni batu bakumi lelo ko lalela nzala po alekende poto sikonga ideza na tipo na tika kidio na nga kuna na ngola non so pas lever ka sesi donc fona zonga kaka ma bebe abi yoso okay bala ninga sutu na matadi ba ko récupérer na pesi semeki na nga za directeur ya onatra na nini na matadi na pesi mwasi na ye anto na kimeli siko na ndako na bango ba yekola na mais visa se bimike nga bina okay na ngate na bandi kolela nga fona zonga ka Angola ti bandi ko conseiller nga ba yeko zongisa nga susu na Kinshasa ba yo zongisa nga na Kinshasa siko tout le belange lorote na kati na zana mbongo 25,000 na saki nanga donc na omona ya omona batu muso mbongo ba saka simple donc c'est normal donc zo mona eloko morote na zo so junior dance na koma siko na potongo na sapato ba sombela inga na numéro 40 webi numéro zolata mukolo ke poto lata on sauter ekoma muke na koma kuna malili loko levimbi sapato komi mukuse siko malili moyena kondo somba susu sapato na ebi magasin te na bimisha ngona sala un système ali papa siko na zona chaussette te malili donc misape komi nga libanga natali potongo yango na zonga na ngai nga na lingi potongo te garçon na auto kutana na kati ya avion na mona mutu te na bandeko na nga nazobenga bango na koya lobi babi yoko ya lobi nani amemiwa gabi naza na mbongo na ngai naza pe na visa na nga baboyi na bango na niti nasolisa bango baje garçon na to okutana na kati ya avion ye mutu alakisi nga na ndenga kobeta kabine na benga abichali bende na cheli benda bibabeta kaboy abengi bango metoza mwana na bino boya récupérer te ote foye biso kaka yawa na nani po mwana na bunga kalazaka na balabala to yebi ete to tika ye mwana mukake na balabala do nani amemi awa obi ke garçon na ke habité po mais atelo ko bazo discuter na zola yo hôtel olala obi na sakini nazwi mbongo na nga na pasoli kwanga na kochi sina kalinga na koza na lali garçon ya ko benda kaimba de na yoka batapoto na kochi si kwanga na pasoli kwanga na sali libulu na kochi si mbongo na nga na kati na kangi susu nete kaka ba kwanga na yaki na ngo
na tongo nango tongo etani nga bifuna kende lugano epa bandeko nanga bazaki na pesi ba mbote ya Jean Paul na pesi mbote na pesi meda mbote boyebi histoire bo seka place bozali na siso botali bo seka makasi tunanga nini na bengi taximen nga bifo tikanga na lugano taximen alobi nga aza ennemi na yo te kena ko tika yo tina lugano ezopesa kwa $1500 nga nazana mbongo na nga tikanga na lugano abite yana l'action pas vraiment bien te lugano la place ozala ki na lugano distance ezala ki ndenge nini en plus ndenge yoke poto ko moyi bati ba lugano bacha ayo bango sima te bapesa ki ta on azaki awa ndeko nanga mwa mwasi to bandosa ne ba démarche pona kende tokena neti braza toke braza po awa telefone ezalaka te pona obenga poto na yebi te so boyebi periode tokati si braza ka poto ke obenga makambo na kutana bango na braza na komi na braza papa na biso abominga misu na komi avec sekele bando bima abominga misu ndeko nanga mwasi amonika nazomona susu te azotuna nga bina azomona susu te misu ekufi bameminga tina hôpital kuna na braza tokoma boye docteur azoba eloko te ni banere ni eloko moko ebouge te mais misu ekufi na omona susu te oyoki makambo nga na leka na ona vu babomi misu mais visa eza na maboko fana kende sikoyo koma ye question na akei il faut nakota na nini nakota kuna na poto ba traiter nga sikoyo ndeko nanga mwasi na lobi te toke nanu epa musée a dina bal avant de voyager à Bondela Ponanga. Tata Nazaki vraiment puissant. Black à part. Qui peut dans la bonzambe. Tata na changa kaboye. A changa kaboye abi. Nyonso bo chaki na butu voile bokanga ke longwa cheka bo. Esili. Misu nange zongi normal. Wana lobi nango fona voyager. Mais lobi nanga na koke bongo te fona zwa batemba moko. Bake butu ba donc na bapoko na toke ba pesinga batem tout ngai vraiment naza mwana moko na wuta na nzambe malamu na wuta nzambe malamu mais et comment on déranger nga ponza malamu comme so mi ba so mi sato donc wana masola ba passer to beta ngo so po naza pe na dossier na ba alors nde esika papa na ngai tata wana nyokolinga mwana yo bochoko nyokole mutina niveau wana te. Mais naza toujours na kondima ke nzambe azali pepa ibino bovandi po boyeba kazali pa atambola na biso bipanyo. Donc oublions le passé, te beta maintenant Julia Paula na poto et tant comment na poto vini tant que Gugalo Lugano voilà nini otrouva obanda musala kuna ndenge ni obanda ko mbongo nini parce que masolo tozomona tokobeta be masolo bilamba tokobeta trésor avec ça c'était London tokobeta donc tant on a que Lugano avant na zo très na sala pe bêtise moko kolinga pe bilamba o esa mabe avant bayana nga ba ko zonga na sina kota ki na magasin moko kuna babenga ngo cop na migro baya ko kutanga na deux valises sina soma ke deux valises siko so batali bilamba na balali na ko seka ya Jean Paul na meda na pesi bino mbote na madedu balali na ko seka mais yo sombi bilamba nga bina sombi bilamba na magasin mo na mona tala oli to yebi ko linga bilamba magasin wana biso bato ba congolais to somba katenga bitenga na koti kuna pona moni kombo kaka bilamba na komi na ndawo bangonyo so ba sekinga ta na komi na Lugano ezalaki ezali lokwa ebande sigo ya vie ya pasi ya problème susu ebandi balobi na nga funa ke pa leta na yo senga ngunda ngana zongi sedi ya Jean Paul ya na biso mobile na pesi mbote donc grand pètre na biso ya famille faut qu'on senga oko senga ngunda eza tuni ngunda nizanini wote ozoke ndo sefanze daba nga pa ba konja mboka nga bite ngana yena mbongo na nga funa somba biloko na zonga ngola neni bino bokomolo bana no mi présenter pa ba konja te bongo te faut mi présenter na avant zonga susu ngola ba zonga na kenda kuna na mi présenter mama na ke komona ngoli susu problème na kuti tala ba faux blanc ebele puis mbetu nanga tozaki mutu na senga likolonga nazo calculer bonso na kweyi
bango babite vie bandi siko makambo ebandi na bandi kolela na butu na kokaki te nzamba malamu nalingake mingi siko nga na olela batika nga na kote bandeko na nga baza nzamba lobi non il faut atika nga na zirike pa business ezali po naza mutu a business tant na bengi bayana nga ba batini nga na ziriki na zolela babi nzamba lingi yo OK place retrouver na neto yebeli yo OK place retrouver sikoyo style na yo ndengo lingela nde na komi wana na ndio luka mukanda pona somba ka nde ezalaka esimba nango te me na lekela na nzela mo boyika bato batimba nde bazalaka lekeli nde ngwana me ezo simba ka te na bite nga vi na nga na luka ezama mususu nga yeli aba vi te mutema na nga ka kote itikala kuna nango la problème nga bia te za susu te soko longwa yo kanisi sheri wana ozana yo donc obosana na yo na koma kuna na bosani na nga male metina yo obosana tio dana yo obosana nga bite nga ne na boye vi na nga nde na kela ngona ba pasi na mona vi ifona akanga nzungu moko boye mundele moko boye na tamusa likambo mikanda pe rapide na bandi ko luka jete ngaso na bandi ko lukisa likambo tefona ko kisango luka sikoyo mundele moko boye mundele ndo c'est yo mo linga mundele na encore na nkoko nankoti obenge di monsieur s'il te plaît soko zozela balingwa na mundele ozoluka okowumela misu makasi ndoki te fo okanga yo moko na makasi yaka mundele wana te nzamba abie mundele wana siko oyo nga na kinolinga banda babota enano alinga mwasi te donc naza lokola mwasi oyo ya sololi na ya liboso na ndengaki mwasi donc ozwa mundele ya chaste siko na famille na bango baza ba riche ya defa te atuninga ovanda wapi nga binaza na esika ovanda te abime lelo yaka nano epa na nga na otikela ndako po ayeba inema amambasi te ayebima mwasi te alinga pe te na otikela ndako nga na kokondola lepa na biso fungola apesinga fungola nakepa na ye navandi 1 semaine 2 semaines 3e semaine habité il faut tosomba ndako ngabi tosomba ndako oui il faut tosomba ndako baparents baza pinga baparents bakufa na expliquer tout baleki na ngai batika na baba bibo avant siko to somba ndako faut okene nanu na Congo osombela baleki no ndako ucha bango esika moko nde na yako somba ndako abo marché na che bango mundela lobi ote foto ke vacances na Congo nga habité ba kondo boto lokune pa ba chele nga na yebi système wana te bango bazana bakisi baya mobali yo boteli na azwaki na vaccin to kende na bulenga bia na bi ivi ba chele ba yebi mambo ebele nga na yebi mambo ebele te ba kobotola nga mundelo na zonga maboko pamba yo za yima yanki na mondo na balabala za yima na za yanki me kota mibali na za yuma na sala vite te na sala vite na za ki trop bon nzambe ata na balabala chaque jour na sa église moko nzale swinga na banda ko senga biloko mingi ya kolia na be église ba kimbangiste na kota ba église ebele mais ba vie ya neti ba jo ba ni eza vraiment vie na ngate ponga mona ondinga na sana esprit ya ba jo ondinga esprit na ngeza ka ya ba jo jo mususu akosupporter te il faut ezala penda mobalo nzambe atindelinga po supporter nga poso na bani ko lukambo na lata ka esprit ya ba jo ondi mateke oyo momina na bimijo asi yango na pe ozo gagner bandeko basi belé parce que ozo tonga ozo lata ozo tonga Julia Paola po omoni eza na ona ndenga ko finga obie ko chola te basi mususu babula ke soki mobala linginga na swimbongo te mobali akolingo pona bolingo akoko pesa moi chérie na sombele moi mais chérie na sombele moi sapato en tout cas eza conseil gratuit mbongo ya mobali ekoki ko changer vie ya moi cité eza moi parce le bana ba maman na biso kala po vie otoko ko sala lelo eza ke mobali aluki ndambo moi sipa aluki ndambo bo pesa ni ba idée to sala nini mais nga pena na esprit na ke mobali abongisa vie na nga eza moi passe
Pour na kola bongo etikala pe bongo esprit ya badio quoi. Voilà. Merci Julia Paula. Avant que tu coûtes na kata Mozindo, encore il y a dans votre émission Teba Bango avec les jumeaux de la presse congolaise, donc Yves Pantos avec son jumeau Junior Diasso. Alors tu nous donnes un témoignage. Il y a Bandego Bataille Pembe na Julia Paula pour que tu confirmes si vraiment, si réellement que Masolo Julia Paula Kajou Azobeta na notre beau-frère Lievin Kassese ce que ça solo. Charlie Kanga, mais biso total témoignage, c'est parti. Bibwele na ngana boko la. Oh na soki na 3 ans. Oh ayaki koya. Oh ayaki na 13 ans abibaka songo na soki na 3 ans. Oh ayaki koya bébé akoli akokisi siko 9 ans. Oh ayaki na 13 ans. Yo ayaki na oyaki pe na 13 ans. Donc na sina zupe koko na da pe koko donc oh ba na nga. Ba na nga na boko la. Te nako loba te ba na nga kaka. Ba na Julia Paula. OK. Merci, donc je pense que vous êtes très nombreux pour la émission Autoba Bango parce que c'est une grande émission au Bino Bana Poto Bolingara, ban un peu partout. Jérémy Matouba, émission de Bino Autoba Bango, toujours Zélabino, j'ai dit vous malades de la SAP congolaise, toujours Zélabino, na Katia émission Autoba Bango. Alors, de Gonabiso Julia, tant que Poto, vie, au Bandaki, Moussala Nengenini, pour que total. Encore image nengo utakimi kili nengo kitaki avec ma présence ya bando belé ba journaliste bazala ki wana ba artiste comédien bazala ki wana et puis encore bando show ya ba saper ya kin Julia Paula beta moli solo musala et puis to kota malamako na descente dans la Kinshasa o molinga tellement la souffra mingi na pona musala te Tanga ba pesinga mukanda mboka wana na sokola na ba toilette nga jete do nazolinga bit na nga fo mukiliye bangana zwa mbongo na salisa bato li toilette na kosokola nyonso donc eloko nyonso na kutana nango soki ezo pesa mbongo nazata kuna te na bandi ko saba misala ba hotel bani ba restaurant eza na ba restaurant mususu na sala na tambola makolo distance ya tamusu ine ya dita pourquoi pona komanda ko na lembi penda Yves me lobi fona banda su musala ngo pona nini nazala o nazalelo donc vraiment na poto na salivi ya tekene matumusu ba o beta mokenda na magasin beta sa bo tenga musala ti mundela yekolo bate il faut sala moi ba classe susu awa ozwa iloko moko boyeke o koki ko sala musala normal ba peso pe salaire bien nde na kotaki na musala na sali école wana na sali na liboso diplôme ya cuisine froide na ko sa ba salade ba gâteau na za pe na papier nango na ko vana pe na kisa na fongolelo mo bon na sala pe nga moko so na sisi wana na yo sa sko na commencer à na l'état donc na université na biso ya Zurich na commencer la wana donc vraiment na sala que sika bien. Merci. Voilà Julia Paula ça la que sika bien malgré que abala ki monde la riche donc bazala ki na monde la riche mais toujours moi la moi si makasi na mosala mais Julia Paula sikoyo osali ozimbongo yako koma ndenge ni Julia Paula lelo na bakine. Et puis, avant de rentrer dans la machine, ma solaire forme, faut bêter parce que Julia Paula, parmi les filles, oyo, bazo sala musala, bazo lata, bazo tonga, Julia Paula eza, ozali na kati wala, ozo s'écrit en anglais ma solaire forme. Et après musala pe na sa pe na musala na Congo. Naza musala na chikapa na ba drag nanga basalaka batimbola ba diamant et ba or naza na mwa misala ebele pe naza na société donc na bilamba na bana bana bomwa na uta oyebisa yo nazali kofuye pe na tombola donc fo nazalaka propre wala kutu bachinois bayena nte na tombola tongo sola moki ntango baofongola baloba ozobunda mpo nazwa mwa biloko ya bien ntango nake na esprit wana nake nango mpe na poto na continue nango donc eye susu grave ata famille nanga bayebi ke oyo ata alali nzala me falata
Donc mais na si awa na moni Weston na habité Weston ekoza combien na niveau ba Suisse kuna donc Weston naza facture na on anda pour na même na facture déjà nanda quoi si na Western ba komi kombo na on a kati est-ce qu'ils a fabriqué te ils a fabriqué te dessin oyo ngam na pesa ki bendango bien ngam na pesa ki idée oyo tozalaki na mipo mwanangele na yebi to boyebi mipo mwanangele mipo mwanangele ngabi mipo na lingi sapato bo mipo alobi te po ezala ndenge moko na batu nyonso basana ngo te zelanga na bimisa couleur nini bakoko cha mipo mwanangele muto aponelanga ba couleur nyonso bomoni nde basali bo mipo mwanangele eza idée ya mipo mwanangele aza depuis asalisa apesa couleur a sapato na Weston bapesa epe aza na droit ya 30% na ye apesi idée na ye bacha ba couleur boye nga na pesi idée na ngai ezalela boye ba changer ngoma forme allez bapesi ngo kombo Julia Paula. Donc na kati date de naissance nanga ezali na yebi so bo lingana longola pe bo mwana binongo eza na date de naissance nanga na kati eza na ba kombo na ngai na kati donc ata ozino ango ba obeta na internet ba omona ke eza Julia Paula. Donc la déesse de la sable congolaise Judith Vuma la vumation alingaka yeba ma monta ope parce que yepa zabi mutabile le kaka mota ya Weston ekoza combien puis otomoniza Weston likolo to ebite so beti nini Julia Paula likolo na lati disquarette na mato na lati localité ya Chanel lati localité ya Chanel donc eza na normal prix nango eza na $1000 mais ndenge na changer ki forme nango na ndenge ba changer ki ba couleur ba type ba date de naissance nanga et comment ki neti $2200 sapato Julia Paula tous on va la mamba forme le roi tout comme la mamba forme siko yo oza la kati ya bonzambe toza no kaka boye po ebi ki robeta ba mama pater ta ba sere belé mabaku na église Julia Paula yebo ya lati sera yebo e envoie ti Julia Paula nazonga na réponse na yo na ko sala masumu na église ko sala ekobo kokota bandako nganga kotambola mababiloko wana nyonso na Julia Paula lati mazana bonzambe to pona nani to pona Julia Paula mais ba terre bazo mi beta mabaku Julia Paula ya rola accepte bilamba Julia Paula ya la sara la tarabien kasi on azongisi kaka kolata mvwele babenga mvwele ya mulaidi puta china sema kole mona na te me oza musumu kinakati na yo me ngai nazolata me nazala motema pembe ya kufungama na mutu nyonso olataka no kitambala banda tongo chipoko me oyinaka bato olokaka bato siko nanga na lata boye me nazotémoigner kombo nzambe nanga na ebite soka kopona mutu ya mvwele ou bien kopona ngai. Ça c'est vrai. Alors Julia Paula, est-ce que au te rappelle ligablo OK au sombi na boutique eza ya plutôt ba yibela ki otini mo ba miyibi moni eza na poto est-ce que yomo peno ke no somba ba discoire do ba Chanel yomo ko sombi ndenge on le utilise sur la Weston nyonso eza na ba facture nango naza na ba témoin na ngai oyo ba yebi ba magasin place na somba bilamba neti Hélène Kimbu na pesi mbote mingi na base le mokonza Weston ayebi ke grand sœur propre à l'ataka Jerry Wangata na Genève ayebi ke sœur nanga alataka po ba yebi place na somba biloko na ngai mago Kongolo ayebi ke na donc sœur nanga asomba ka ba yebi magasin na somba bilamba pouvez ba na poto nyonso pouvez bangola kisa bango ba lele ni noye na parce que na kini ape ba ya baza ba chéri pe ba beta ba forme baza Julia Paula so yo ko magambo so na combien de valises yo na Kinshasa ngana ye na valise te mena ye na conteneur forme ben pouvez ba na poto parce que ba Patrick Pena ba wili likai ne jide kalobara
baokoka te baokoka te mpo nde naza boye en tout cas eza mwa mpasi mpo bakoka mpo moto ayambanga Franki Molenge place tozali awa ayebi ke jour ya soki aye bacontener bavalise ekoti ye moko kuta alobaki nanga Franki Molenge alobi nanga yo ye boye uyakosaka boye bavalise elandani ya ebele mpo bayebi nga na mwasi ne bibishi en tout cas napesi ye mbote ma bibishi lobi ayambi nga na fufu tala fufu monene ndunda mai na mwa musuni en tout cas ma bibishi pardon na merci mingi na moni amour opesa ngai kokoma na komi fufu na lie na maboko na en tout cas bayebi nde na tambola bato toujours na zana bango bayebi ke Jules Soka azoya en tout cas bilamba moko na ye na Jules Paola ya Willy Likai les grands mouscadors ya Willy Likai les grands mouscadors Patrick Pina les grands pétroliers Jules Paola lobi beaucoup kwa makambo yoti est-ce Kim Kimbo yo kwa makambo Jules Paola toujours chité déjà mais to lingi to e basiko Jules Paola bilamba oyi et hier pour Jules Paola do font la maison azo batna misala bateka to Jules Paola bilambe ka po kaba pesa na orphelinat et puis ala taye moko voilà est-ce que Judith Vuma ko rappelle makambo la DSDS na bilama na lataka bato bazali beaucoup benga batémoin bazali tant on a kina na tika tout mutu nyonso fazwa quelque chose nga nazonga na bavalise te bakilo bon pouvez bana poto que ba former changer tout monde tout tanga on a kombo na ngoto mona kaka ninga ko beta to comprendre et puis bana poto bazata la biso ba comprendre ba sembler zo la même ba comprendre niveau ya former zo beta ma Jules Paola yo mo peso za makashi ko taper na caméra na chamba to ko ta wana comme ça toute la image Charlie Kanga mais ma biso to kota yanga moko pe susu komanda nga moko po bilo mususu ezoya na ekomite yanga kaka oyo ezaka lelo oyo kasu oyo yodi oyo pe yodi oyo cavallo oyo moshino oyo discarette yango oyo discarette toloba pe na mnote discarette oyo moshino Weston sozi ozi oyo eza babilamba ba Weston nangana babilamba donc oyo eza Prada oyo eza Prada oyo eza Weston donc na ekomite oyo eza Jimmy Choo babilamba oyo ezali Victor Rolf eza 2015 omoni coupe na onde eza liboso eza molai nsima 1800 euros robe wana oyo ezali Jean-Paul Gaultier collection Sika na barobe ezali de Germany je pense yango oyo ezali Dior Christian Dior eza Christian Dior omoni yango Dior Dior pas de moins de 2000 euros oh bayebi bilamba Dior bayebi oyo eza mochino haute couture mochino bilamba eza ebele vraiment eza ebele donc eza ebele na moto bandeko nazokoka même pas oyo ezali tisi batongi na nini ya 3000 francs suisses likolo tisi na se cuir 3000 francs suisses oyo eza cavallo wande ezali oyo nsima nango yango oyo eza cavallo pas de moins de 2000 euros
kuna eza oyo eza Versace collection 2015 que Julia Paola Aza, la dame suprême, balobi la femme selon laquelle il y avait cassé c'est bilomo moni lele nenge betami ozana tembe ya kakini. J'ai dit vous ma yozo yakini. Est-ce que vous y a lokola mona moi so Julia Paola nani nisuzo yakini les gars émission te babango pouvez biso les cas Julia Paola na bilamba ya bete n'est-ce pas? Oui, pas tout mon singe plein d'avenir à l'autre là le bien yakini na pouvez Julia Paola moi la mobile contre moi la moi si Tumba le roi Hiroshima. C'était marma bengi égalité te. Babi Julia Paola li problème po bana poto balobi bango tango bazoya kaka na kati ya toy babango il faut ba yo que Julia Paola so ni poto côté lengi Congo promo goût Goumaras. Julia Paola alors moi liloba par rapport ya bande connu surtout au bana poto lokola yo mais basalaka elorote kaka forme parce que moi sur la forme un peu bon mais Julia et puis belé balataka basomba te bako kolata te et balataka plutôt bako tongati mais Julia ozo somba ozo tonga c'est dit à comme kasi wana force wana mayele wana jwango wapi mdo kolino na balabala vraiment kasi yo ebite passe soki muto vraiment akola na passe ayebaka meme kotonga sapato okoyeba na kokanga suki okoyeba makambo nyonso oyo donc oyebi ekopesa mbongo. Alors na linga te na vie na souffrir puisque na mona pasi na zo affection ba parente mutu moko alinga nga azate apesa ngata bolingwana donc nzamba consolanga yango na linga siko na mi consoler pe na lata bien na lia bien na lata bien na sepelisa pe bato entourage o eza pembeni nanga bazala pe ne sengone tingai. Voilà, je dois pas télémara déjà pour que tout kabola là bandeko surtout que ndeko na biso blessing babitika la rayo parce que nayo il vit pas tous azo ressenti que non mamango za bien alors Julia Paola secret nayo za nini la récite ya vie boy oyo ça bandeko nini et puis conseil ni opesa na bana potin surtout ba otala yo avant totala image ndenge okitaki na aéroport international de Njili. Et là, mon conseil, mon appel, ça va que na poto soko lukimbongo sono ango. Mais toye bape ko s'occuper na bato to tika na sima po ba musuba koma benga kini. Ko benga kini za opesa ba mutu makasi te. O utaka kini. Kompe o bazana kini bako kende pe poto bakompe bata poto. Et le binango ele o mote. Ya on a loba ba sa père tout ya mokili mobimba. Na sepela na bino mingi mais mingi lata tonga to boyo ye la biso bilamba osala eloko teni na famille na yo ni na bato bazana na balabala donc osala eloko te osomba bilamba oye po la kisa bato bilamba na poto ko beta basapato na sema kamwala nga linga ngo te donc la kisa bilamba eta mwanzela moko pena makambu ya malamu zo sala o baba kinga bazo bwaka nga mikolo yo na okese boy me bazo bwaka yo sala nini ba bwako bonani ayeba yo po osali eloko te ba œuvre ya mutu yango mutu ba oyeba yo mais bayeba yo ka boye ka na makelele non to lingi susu biloko wana te oh yo zana nini ngana lati bozo la kisame référence no eza wapi tango yo koyana kina et puis bana ba koma système mona kin awa ba koma commune aza mona makala mais on ngaza mona commune kala mo ngaza mona gombe wana kutukoloba te mikolo ezo pesa nga susi makasi ponde naza na poto wana nanu na mona mwana kimbanseke te nanu na mona mwana bumbu te nanu na mona bango nyoso baza bana mbinza bana gombe bana bon marché bana limité mais soko landeli bien limité on n'est pas noko na bango azo komba noko na bango alata azo ya papa na bango loko azana eloko te abomba osomona eloko nezo pesa nga susi makasi na okompana na eko kota siko na kati ya bakino na moni ke bakino baza lukuta babomba batata na bango. Ça c'est vrai. Alors quelques salutations na bande bazo tala EP numéro contact à Kin parce que comme on appelle beau frère les 20 c'est donc à Robin appelle à niveau mikile et ça va bien peu ça va bien quoi. Oui, nasi na loba déjà que mobile nanga linga na sana phone ti. Naza na porte-parole et aza na phone oko phone ya porte-parole. Soko aza na posa to sala projet.
obengi me ba masolo apampamba na lingi yango te ba masolo kolingana biloko apampamba na lingi te soko ozoluka soko ozoluka nga lukanga na kope tosali kope mbongo ezali tokaboli tosungi bato bana na balabala o bakopa pampamba o neni toke ebwati ngana bana obotanga na kena nga bwati te na yebi yango pete nanganda kutu soko meminga na kolala apati aba 22 na komonimba na yebi mambo yango te mambote na bandeko na pesi bino mbote mingi bato balinganga en tout cas Hélène Kimbuka na lela yo mabe petit nanga donc mokonza ba Weston na Basel na lela yo bizu na lela Jerry Wangata na pesi mbote belé mutu nanga yo yebaka ti yo a maître nanga na pesi mbote belé na pesi mbote nanga na Mago Kongolo na pesi mbote nanga na bana na ngai fi capable bana nanga nyoso na pesi bino mbote ba bizumi na linga bino mtaka bana na bando bota ba na 14 elenge ba copine nanga donc na bota avant na bota avant pour moi qui te repesa qui quoi na pesi ba na pesi bande ko nanga nyoso mbote na pesi Michel Yanga mbote na Berne donc princesse à Berne na pesi o bizu ebele na pesi ba camarade ba camarade donc salon fleuri sous les Bwangala donc jo tout yaziki na pesi bino mbote mingi salon na biso to tikate pokuna bajo kitoko bazari pa fleuri na salon wana tokutani bongo topesani ba bisous et ciao ciao. Voilà donc il faut faire comme cette femme. Il faut faire comme Julia Paola Kajou, la femme selon lequel elle vient casser. C'est mon ibasio toujours senga vraiment émancipation, égalité za la ipa ezane ba Julia Paola oh. Moi na poto ya solo ya moi si soko yekin. Les cas émission to babango pour que to confirmer que moi na poto ya solo et puis ba action eloba. Prochainement to loba mamunyo surtout ya Julia Paola to beta bit ni na Kinshasa et puis na ba action humanitaire do sala azo aider ba nanya do sunga azo sala nini. N'est-ce pas J.D. Kadamou? Ouais, n'est-ce pas, ils vivent pas. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Moi, je dis un grand merci à patron Rafingindu. Dodane Kota, Nakata Kongo promo, pourtant, bozo zappé, boutelé. Au moningana, ils vivent pas. Na Julia Paola, il y moi la photo. Triple. Lui, moi, la photo, c'est la photo, dans les lorotés, koyati. Il faut lata, il faut kabape moi la poto. Il faut tonga les sous. Il faut tonga. Il faut appeler la bilambo pesiba. Parce que yo tonga. Tout à l'heure à gauche, tout le monde il vit pas na Julia Paola. Tout à l'heure à droite, tout le monde il va jaloux. La journaliste Amiki, ba kabeli au pandi ça on a ndenga mabe. C'est quoi autant total autant Charlie Kanga. Au lieu de belle la totali garabo et lobby Julia Paola il vit pas bateau bali. Julia Paola paye moto. Donc Julia a confirmé alors prochainement Torobeta ndega na buto sabino beat na objectif oyo Julia Paola na kin parce que tozana oza série 1 et merci na Charlie Kanga, merci na notre ADG Mokonza Pembe semble zola, merci na bandeko surtout Mokonza Pembe hein babizalaka ka yora fungindu tikala ka yo parce que ozala kina biso pour ozala kaka na biso. Donc quant à moi je vous dis déjà bye, prochainement tokutani avec les jumeaux de la presse. Au Congo Congo TV, Congo Congo, Congo TV, Congo Congo, Congo TV, Congo Promo Ozambalo Nanya Koboya, Bambola Congo Promo.